nazomona ke na kati ya ba dossier wana vérité ezate. Vérité ezate côté nini? Ba image ni oh ya beau marché. Nga pona nga na monaka c'est un grand monteur ya ba témoignage. Et puis d'ailleurs moi je ne crois pas à son ministère. Dès qu'on a vu ce évangéliste à beau marché vraiment pona ngai et ça pena monter. Parce que mira boya yeke non batini ngai pona empoisonner yo ba pesa nga mbongo évangéliste qui zami na za mwana yolo to coopéraki na ye et puis on nimi o memi mbala moko na ba réseaux sociaux. Amona biloko banganga on a mone pas dimo leka ata dingo kutaka nango te. Des années le frère yeko loba ezaki cop bayokanaki mais bayokanaki ye sengela sombela nini mutu kana lupango mais le bien aimé akokisa promesse wana te. Ye moko na bata théâtre ko bebana. Aujourd'hui c'est quoi? Au moins bien aimé loko salaka ezali ko babenga ngo nini ko milakisa. Tala ka eloko to sala. On zamba yebisika ko onezo aussi là. OK na poto corona yango ebandi sous deuxième vague. Maman, kobuka na te yoka lisolo e. Maman Gisnovitz, yene coach le poste ya nzoto na bino. Aena bakisi, ozo traiter ba tempo, banduta, baboko na ndenge o pesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino e. Lokola poche des yeux, ridna elongi. Vieillissement, o profiter na cash ne okoma ko bomba elongi. Okoma ko yokela nzoto na osoni. Kobuka na te, lukaka ka Maman Gisnovitz, okozonga lekeleke. Mwete. Kou maman na ngai babi Maman Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete sila kate elonye nzuluka ekoma lokoma batume na depo makala yaka pote bi docteur azaka ka moko coach azaka ka moko kozoe eza nango facile azape na Facebook WhatsApp ba site nyonso internet soki olingo zo ba produit na e livraison nango eza partout dans le monde to beta www.gisnovitz.com associé la paix compte YouTube tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 nabwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Vérité et réalité, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, nous sommes très heureux, certainement, parce que vous avez belé au Bota la vue sur votre chaîne. Et nous, on ne fait que vous servir infiniment. Merci. Nous précisons à la prise de vue, vous avez Gédéon là et la réalisation toujours par Jordan Panzou. C'est avec cette équipe que nous allons travailler. Mbote na baimbo kanyon surtout, mbote na ba nzambe, mbote na manekotu oyo. Basepela la musala oyo, to salaka. En tout cas, de tout cœur, merci. Merci, je m'en vais dire bon rétablissement à Yadjani Sita qui est un peu souffrant. Bon rétablissement pour nous tous. Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires Motenayo. Merci encore une fois de plus donc, à mon boss, donc, le roi David. Hein, le roi David depuis Lyon. Papa David monté en Madina. En tout cas, on a passé Moté, Escavozo, la Nabiso depuis Lyon. Ça, c'est la famille. Vraiment, merci aussi. On a le prophète et commandant en chef Blanchard Kadhafi Kouloutou. Tout le monde bien. Oyo. Azala toujours na balé kinae. En tout cas, merci Nzambe Abatelabino surtout. Aujourd'hui encore comme d'habitude, nous allons recevoir un invité autour de Campé pour toucher quelques points en ce qui concerne l'actualité parce que tout autour de l'église corps de Christ, comme je ne cesse de le dire ces derniers temps, Maramouza moi est belé oizo les cana. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, alors je crois que nous allons toucher aussi quelques points où ils permettre de tokende, de évoluer à faire tout dossier poison entre évangéliste Jean-Oscar Kiziami Nakibila et évangéliste Kabundu Alessa. Je crois que c'était un dossier très sensible, mais Bozo Talango de part et d'autre, je crois que Ndeko Jordan Panzou, si nous parlons tous le même langage, il va nous proposer cet élément
qui va nous permettre quand même d'avoir un peu une idée sur ce qui se passe actuellement au sein de l'église au corps de Christ. Suivons et on se retrouve tout juste après. Peut-être il y avait une prophétie ou bien une révélation à ma faveur. Ils m'ont dit, tu peux partir, on va te chercher. Après, j'ai continué le service. J'ai servi le menu de nourriture que les gens avaient commandé. Beaucoup plus côté papa Wale Sazalaki parce que balobaki na privilégié en plus na reconnaître que Kabundi Wale Sayewana mutu a auction na profité pe na sa musala bien côté Azali. J'étais très curieux de m'approcher de temps en temps à la table où se trouvait pasteur Wale Sa, surtout qu'on m'a révélé que c'est Kabundi Wale Sa, l'homme de l'onction. J'étais très curieux de le servir comme on m'avait donné la consigne de le privilégier. Pour moi na ezay compliqué té ala ineka juste liboki a commandaki. Sa commande n'était pas compliquée, c'était juste le liboké qu'il avait commandé. Liboké poisson. C'était le liboké poisson. Après, bato mususu pe ba commandé zaki mix, mususu bazaki ba steak, poisson grillé, ba maboké pe nazui commande il y a table mobimba. Alors j'ai pris le menu et la commande de toute la table. Il y avait qui avait commandé les poissons et consorts. J'ai pris la commande. On a passé commande na lancé na cuisine, babandi ko préparer. J'ai passé la commande à la cuisine, on a commencé à apprêter les plats. Un moment à l'autre, na moni ba papa wana ba mati lisusu na kuta na bango. Après un moment, ces deux papas là-bas ont monté encore au balcon là où j'étais. On s'est rencontrés. Garçon, viens. On m'a dit, jeune homme, viens. Maintenant, pour qui rendre ce service, on peut l'éliminer. Les comédiens là, tiens le $100 et ces trucs, ça on a bilo on a. Tu peux nous rendre service. Prends ça, c'est $100. Avec ces trucs ici, nous voulons éliminer ces comédiens là-bas. Tu dois mettre dans sa commande. Quand j'ai regardé, les comédiens que j'ai vus, c'était Caleb. Je n'avais pas tellement compris ce qu'ils faisaient, puisque comparativement à leur rang en tant que pasteur, je ne comprenais pas tellement ce qu'ils voulaient me dire. Après, ils m'ont demandé, est-ce que tu ne connais pas ce comédien-là qui est là à côté? Kabundi Wale Sa. Kabundi Wale, c'est les choses qui se passent à Kinshasa actuellement. Toi, tu n'es pas au courant, tu ne connais pas Kabundi Wale, c'est là-bas. C'est lui qui ressuscite les morts en Europe et des faux miracles à Kinshasa. Tout le temps, musicien, comédien, donc il y a un comédien. Il est tout le temps à côté des musiciens et des comédiens, c'est pourquoi lui aussi est comédien. Ce sont des pasteurs qui font la honte des pasteurs ici à Kinshasa. Regarde, nous sommes des grands pasteurs de cette ville. Nous avons notre conférence ici. Est-ce que tu l'as vu parmi nous? Souvent ils m'ont donné leurs coordonnées avec le $100 et avec quelque chose qu'ils m'avaient donné. Dans 48 heures, on te donne $5 000, ce qui est ça les réactions. Ils m'ont dit, tu dois prendre ces trucs ici, tu mets dans le plat de Kabundi Wale Sa. Après 48 heures, on va te donner $5 000. 4 heures passées, à ce temps, ça faisait déjà 4 ans que je me démenais pour gagner de l'argent et aller en Europe. C'était toujours difficile pour moi de réunir tous les moyens là en question. Et ce moment-là, quand on m'a proposé $5 000, pour un geste même pas 1 minute. Pour un geste qui ne pourrait même pas coûter 1 minute. J'étais tombé d'accord pour gagner $5 000 et aller en Europe. J'ai pris $100 avec les trucs qu'ils m'ont donné et leur carte de visite.
Ils ont continué leur tour au balcon et puis ils sont descendus au rez-de-chaussée. Ils ont rejoint leur groupe qui était dans la salle. Après, on a continué le service. Après, j'ai continué mon service. La cuisine m'a fait signe que le menu était prêt. Quand je suis allé à la cuisine, les plats qui étaient prêts pour sortir, c'était seulement le plat de papa. Mais je ne m'y étais pas encore intéressé. D'abord, il y a Nazeli Bastet qui est poisson grillé Nazeli Ango. J'ai attendu seulement d'autres plats là. C'est vrai que ça devait traîner, mais j'ai fait des manœuvres pour attendre que ça qu'on apprête pour les amener. Entre-temps, ils ont traîné toujours n'a pas sa cuisine. Entre-temps, le plat de papa restait toujours au niveau des passes. N'a servi tout le monde au bazar na table. Finalement, j'ai servi tout le monde qui était à la table. Ils ont commencé même à manger. Mais deux protocoles au bazar ko superviser na bazar na table s'étonner comment les deux protocoles qui m'accompagnaient et ceux qui se trouvaient à la table se sont commencés à s'intéresser. Mais comment nous avons commencé à manger et papa jusque-là n'est pas encore servi? Il s'était beaucoup inquiété et puis il s'était même énervé. Même la table, entre autres, ceux qui étaient à la table, notamment Caleb, m'a posé la question de savoir, mais les plats de papa traînent comment, pourquoi? Vous êtes en train de cuisiner la pierre ou c'est quoi? Parce que je l'avais fait expressément pour le laisser à la cuisine pour savoir ce que je pourrais faire parce que j'avais déjà la consigne. Normalement, en principe, na site ce client commandé au fond là juste devant client. Selon nos consignes dans ces sites là-bas, les maboke qu'on a commandés, tu ne peux pas les ouvrir à l'absence du client. Tu devais l'ouvrir en face du client. À l'aide d'un ciseau, nous pouvons couper et ouvrir les liboks en question. Mais comme je m'étais dégagé de toutes les autres commandes, à l'exception de celle de papa, j'ai pris les ciseaux, je suis allé à la cuisine. J'ai trouvé les plats de papa qui étaient là. J'ai fait semblant de demander au cuisinier. J'ai demandé expressément au cuisinier, comme papa avait demandé le poisson, avait commandé le poisson. J'ai demandé au cuisinier, ça c'est quoi ce que vous avez préparé? Puisque papa a demandé le poisson, je ne veux pas qu'il trouve ici la viande. J'ai essayé de couper la gorge, donc ouvrir les liboks en question expressément. J'ai fait semblant de vérifier si c'était des poissons dedans. En ce moment-là, les cuisiniers n'y étaient pour rien. Ça me concernait seulement moi et les liboks en question. Alors, j'ai fait mon petit geste. Il faut qu'on explique bien en place. Au salut petit geste, il faut qu'on explique au salakinini. Au tchaki biloko ngondengeni. Ce n'est pas il y a problème. On a salut petit geste. Sois clair, clarifie bien les choses. Qu'est-ce que tu avais fait? Les gestes consistaient en quoi? C'est dur, c'est vraiment dur pour moi. Oui, hein? C'est vrai, c'est dur. Et après, là, j'ai introduit dans le plat de papa ce qu'on m'avait donné, les trucs qu'on m'avait donné. Poussière sous forme des choses comme ça. Ces trucs-là avaient la forme du tabac ou encore des épices qu'on met souvent en poussière, en forme de tabac ou bien des épices qu'on met souvent dans les condiments.
emballé dans papier moko ndenge ba sala ba dama wana. C'était emballé, roulé dans un papier comme si c'était du chanvre. C'était vraiment la poussière. Na tsango nyostu na liboki ya papa après na sangisi makasa mais ils déjà pour lele. J'ai mis tout dans le plat de papa comme je l'avais déjà ouvert. Et après na yango rapidement à liboki ya papa yango yo. Après je fais expressément de venir rapidement servir à la rate. Papa, votre plat est là. Batuto ba sepeli enfin liboki yango quand même yé. Tout le monde a compris, enfin le plat est là. Papa bandi kolia. Peut-être madame oyo na oloba eza tellement dur mais batbazo ba vraiment te nini animenga pona ya awa. C'est vrai que c'est dur, les gens ne comprennent pas ce qui m'a poussé. On voit que le bango après mais qui n'est qu'un enchaînement. Tango yo tu tango yo ko débarrasser na ebisa ko nini na ndenge bande ko na batuna ko soko silisi mission na yo. Et après na liboke papa comme olia liboke ambiance saison na table. Papa a commencé à manger son plat, l'ambiance est redevenue à la table. On a continué le service nanga. J'ai continué mon service. Là sikoyo ba oyo ba banda déjà kolia ba si ça déjà ba 7 wana comme ko jeûner bango la faille na débarrasser. Ceux qui avaient commencé à manger avant avaient terminé et j'étais obligé d'enlever me débarrasser des assiettes. Papa lokola ye aliaki muto ya suka asisaki pe na suka. Comme papa était servi en dernier, c'est comme ça qu'il a fini à manger en dernier. Là naki sikoyo na débarrasser table à papa. Quand je m'avais débarrassé la table de papa, ayebisinga nzambe apambola yo. Il m'a dit que Dieu te bénisse. Sur place wana na waki nzoto mobembele ngakinga. Sur place, j'avais senti mon corps qui avait tremblé. Na toilette ça ba clients juste likolo kaka. Je me suis dirigé dans des toilettes des clients. Na mikangi, je m'y suis enfermé. Na komi kolela et j'ai commencé à pleurer. Le 18 mai 2016. Na Kepoto. Na Yokozonga Kinshasa. Le 25 février 2017. 9 mois dans un embocate. Donc décembre on a un embocate. Donc date il y a PCK na ba date na o ya poison na o yemo parce que bundale so record ke ba kino le na restaurant wana na ba photo lelo so kangi photo bi mana date malamu ba bimisa ba photo wana et le 5 décembre alors que pendant tout ce temps na za chasate mois de mai, mois de juin, mois de juillet, mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier na za chasate février na ozonga le 25 février ndenge nini nga mutu mo na za na poto aza susu awa pona ke motela pour dire que ça montage et ça mensonge et ça les locomo ya frete et ça que locomo ba kwesela nga ber moko boye mais nzamba ça juste à sauver ngai heureusement que na passeport so na na passeport te lelo na ndina za na justification au pesa te te mutu akoko yokela nga pe alinga za la te lelo mbe na za sija ko loba ye kaka salaki parce que les gars me regardent dans pour dire yo mais ta nzamba ndinga za juste oyo a justifier nga ke ba date a pesa bango nyonso. Parce que vous avez un problème na pasteur évangéliste Kabundi Walesa. Non, tu as un problème na Kabundi Walesa. Alors comment ceux qui ezali ndengwana bomoni ba musu do bazo pesa ba témoignage pour luka peut-être après témoignage ndengwana Kabundi Walesa pesa yembongo bien ndengeni yokoza la paix. Soit nde makambo lelo kuma buto kuma yo baso ba makio na soki nini pe na yebité mais en réalité ngai na Kabundi Walesa tout ça na problème de connexion. OK. Voilà, caméra et Costa connexion vraiment bout mais toko ko bana biso papa le bic pour na ke ba peso ber ba la tiso ber papa et pourquoi qu'est-ce que Kabundi Walesa a gagné na retour celui que aux Uber. Non, ce n'est pas Kabundi Walesa, je pense qu'il y a des gens il y a des gens qui sont derrière toutes ces histoires bricolo yo na vie vous les suivez de temps en temps accusation ou il y a soloté azaka na parlement on a passé qu'ils amènent à boya ba fonctionnaire mbongo boya boye alors que na mokili moko te na parlement moko te batuna mutu atombola loboko nana ndiba bakisa mbongo na ndiba bakisa mbongo ezala te kana Congo yango wana na moko bapaye bamona biso bazoba bazoba pele bakongole baza bayele te. Comment vous pouvez dire une telle chose qui n'existe jamais dans le monde entier ezala kana mbongo na bino bozoba ndenge wana et le Congo accepte de telles choses et yami balé ba o ko bimisa non qu'ils ont mis la tricher na université boyna boy et ce sont les mêmes personnes. Mais j'ai de prouver à tout le monde que la première gradée a distingué, deuxième gradée a distingué, troisième gradée a salle haute distinction, la plus grande distinction à l'université.
tosadi nazazoba te mpe mbala liboso na kende université te oyo eza deuxième diplôme na nga licence nazokende moto azazoba kosoba classe te et troisièmement bolana makambo bambongo no bakorompa biso bazoba mbongo tolia boye na boye oyo nayebi matina yango te elobami lelo ebi makambo pose lobi babomisa likambo nini mpe ya bakisi ya milangi est-ce que ozose reproche na elo moto tuna bango mpo na ninga na mateya nanga oyoka te o nateyaki motu moko na chrétien motu na mateya naza conflictué na moto te nazwa eloko moto te nadefaka mpe te navala na kwe na nga nosala mosala na nga ya des gens qui veulent ternir mon image oluka ndenge nini motu wana tokozindisa ye eza nalanda émission moko bato balobi bapaso nyonso minene bazodivorce etikali pensé jamais na ye mpe kala te bazodivorce donc les gens veulent le mal mpo basepela mais motu na moto eza na lolenge nzambe abengela ye ndenge atambola na nzambe na ye donc je n'ai rien à me reprocher de ces choses là mais bato wana nzambe akosukisa bango papa lelo image na yo eza sali bato nyonso tu baza koselamante et surtout corps de Christ. Comment est-ce que papa a comme un niveau à kotia poison ndenge bango bazoloba alors ozosala déjà nini parce que toyebaka justice eza Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Encore une fois de plus, vous avez suivi ces images. Alors, je crois que, et merci Pena Bande comme sous Oyo, Masala qui va image Oyo, parce que nous étions absents, mais du moins nous nous sommes servis na image Ndambo Oyo, Bango Basala qui, pour éclaircir, pour Sabino, pour Melabino, réellement ce qui se passe. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Moko et invité au moment moi régulièrement. Dans le plateau, il y a vérité et réalité. Alors je crois, Naïto, mais quand même peut toucher quelques points. Vérité et réalité dans vos maisons, dans des métros, dans des boutiques, dans vos bureaux, partout. Vous nous suivez, mesdames et messieurs. Nous recevons pour vous prophète Ézéchiel Yabishima. Prophète Ézéchiel, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour déjà Alain. Bonne santé. Oui, santé, Eza Malamo, Koloye Soumassia. Jésus-Christ de Nazareth pour balobaki na komisa te na komi ba balobaki na komisa ngoti na sukate Jésus-Christ de Nazareth aza pinza vivant azobatela biso vraiment toza kitoko makasi. Merci beaucoup, je crois quand même c'est vrai on va tourner tout autour de tout ce qui se passe parce que Migolo internet oningi c'est internet makasi. Makamna yo donc bon na éviter ce qui mo sala on enco to eza nango nini mais tout à l'heure to répondre sur on vient de suivre ces images, Bissonne surtout ensemble. Dossier Zolekana entre évangéliste Mibale, dossier poison de part et d'autre. Réaction là. Vraiment, Yambo n'a pas un peu moins réaction nangai. Na lingaba na nzambe bisika bazali. Ba fongola Bible na bango. Batanga mukanda na Matthieu chapitre 24. Bible zota sabiso que dans les temps de la fin, dans les derniers jours, Bible Zolobake, l'amour de plusieurs personnes se refroidiront. Matthieu chapitre 24, verset 12. Ce qui te bandit pour la meilleure compréhension, te bandit dans verset 11. Bible Zolobake, plusieurs faux prophètes se lèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et la Bible continue que parce que l'iniquité sera accrue et la charité de plus grand nombre se refroidiront. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, Nathan Oyo, Bible Zolobake, beaucoup de faux prophètes, Bakoya, faux serviteurs de Dieu, faux témoignages. Lorsqu'on parle d'un prophète, on voit un messager. Ça veut dire qu'il apporte un message, soit faux, soit vrai. Et puis, Bible Zolobake, Bolingo et Kokita. Nakata mitema na bato. Donc, Bolingo Kozalate. Tant que Nathalie dossier Oyo, ndenge total na bino awa, vraiment ça mawa. Et lokoyo, Bakoyo ko traité yango, Nakati ya 8 kilos. Basolo likamba poison déjà eza likambo aliwa eza likampene ya liwa ke mutu déjà akufi donc eloko wana tango ezobima donc nga pena na comprendre te pourquoi eloko ezosala maka na Congo pourquoi biso basala nzambe toaka na ba problème tiraillement kobendana eloko eza nango clair o eza nango logique boko traiter na 8 kilos likambo etali poison omoni ke oyo abimi alobi ke alingaki empoisonner nga o notre abimi alobi ke alingaki empoisonner nga. Pour Nangaï, tant qu'un prophète, ce sont les signes qui prouvent que nous sommes dans les temps de la fin. Et puis, tant que nous avons un spirituel, nous avons un dossier où on a vérité exatée. Vérité exatée. Vérité exatée côté nini.
bon pour ngai nde na évangéliste pour ngai nde na zomona évangéliste o ya beau marché nga pour ngai na monaka c'est un grand monteur ya ba témoignage et puis d'ailleurs moi je ne crois pas à son ministère. Je ne crois pas à son ministère parce que naza na ba preuve ba révélation za ma pesanga par rapport à son ministère. Donc son ministère est un peu louche. Donc moi je ne crois pas à son ministère. Et puis ba témoignage n'avait plus so tali bato nyoso ba leka kuna ba témoignage kuna ba beba na kana bango. C'est pour dire que il y a des montages montés des man qui ont un système man qui ont pour muta monaka qui y a danger, il y a nelo kwa nzambe, il y a une onction, il faut tuer muninga, il faut muninga. Ngana linga penza simplicité ya Kiziamina. Kiziamina, na côté liété, ce n'est pas mon mentor, ce n'est pas mon père spirituel. Kiziamina azali déjà à bateau yo, bazaka na humilité. Donc ce qu'a sali au penza mabe, a obi so penza na sali au mabe, vraiment na ko isamaki. Et puis a lobango, a obangate. Mais déjà ya ndeko na biso évangéliste a beau marché vraiment pour ngai et ça peut monter parce que yo soki baye ko yebiso que mututel alobi ke bapesa ngai eloko boye pona empoisonner na yo na sala be pourquoi ko mema mutu na mbala moko sans que kotuna muninga na yo collègue na yo kotuna ye mbala mo meni olexi na ba réseaux sociaux de kabandi ko témoigner bo détruire mbala moko image ya muninga et puis tant muninga moni que bo détruire image parce que ba imba vidéo ezali muninga aluki asolana Godin Poi abengi pasteur Godin Poi oza ministre ya Ouazanani, président ya Assemblée provinciale. Oui, Assemblée provinciale. À Solo, il y a dossier, il y a doyen. Mais les Kambouboye, qui sont empoisonné évangéliste à beau marché. Tala. Ne mukola zui, à quel coup t'en as évangéliste? Tala. Bango baboyi, balabité. Et ça m'a cambo à Solo bandimi. Moutumoka bimi dans les médias. Donc, abimi kaboya, yeke non, batini ngai. Pour empoisonner yo, bapesanga mbongo, évangéliste Kiziamina za mwana yolo, to coopéraki na ye, et puis on dit on memi mbala moko na ba réseaux sociaux. On bébé c'est déjà image à Muninga. Muninga lingi a traitant dans l'imiable. Bon solo là, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que na sali nini? Ozomona ke eloko yo, et c'est eloko ezo bébé ça. Confiance au bat bapesa rabiso na ba homme de Dieu. Le matin on ozomona makamba boye, vraiment ça la penda passe makasi. Pour nga na koloba, évangéliste a beau marché, wana za ba jeune na ye. Dimo legaleke pa na ye to imam dimo legaleka témoignage yo eningisa Congo mboka mobimba ya dimo leka papa na mona bilonga banganga ona mone pa dimo leka ate dingo kuta na ngote tala ba mbunda ya sorte na sorte babikeko ya sorte na sorte ba chenette ya sorte na sorte tangu témoignage yo ezo cartonner monde ngana yebisa secrétaire ngana bio munzamba yebisa témoignage za fou et puis bon mona dans la langue frère oyo ako démentir les propres témoignages yo a témoigner. Ata utango balobi bikeko to mona na TV ndamu nini gimoleka bando cha bikeko wana tala bikeko do église mobimba oke bikeko batusu ba kende osomba ngo awa na nani na limete asomi mwa bikeko ataka ngo na limete na je pense que c'est 7e minute ba sala bikeko sur royal wana ba sombi bikeko ba parole ba mafuta ba balona mabele ba ye na yango ozomona que non c'est pirement montage et puis après des années le frère yeko loba ezaki cop bayokanaki mais bayokanaki ye sengela sombela nini mutu kana lupango mais les bien-aimés akokisa promesse wana te. C'est la raison pour laquelle ndekwana leka ayeko démentir et puis mutu wana kaka pourquoi ça la maka ye ba musicien na ye ba bebonaka oh edingwa bongola mutema edingwa kende pa na ye abongola mutema ayana pita tango edingwa zobela abongola mutema edingwa leka bieza lukuta eza lukuta na bongola mutema tena za mutabu diabulu papa na pena loba na mutabu diabulu kaka les mêmes évangélistes kaka ye moko na bata théâtre ko bebana aujourd'hui c'est quoi donc ngana koloba bana nzambe bible so ba bokoye ba bongo na bambuma na bango eza problème ya otobenga makiona batba mona na poto danger musala nzambe ye boye. C'est pour dire que eza peut-être image moko monter afin de se créer encore une popularité tout oui, et ça image moko monter pendant qu'on créer une popularité batba passer encore de plus en plus confiance. Yo mo yebi régime oyo presque diaspora belé ba content na ngote et puis avec les seuls muto ya ko passer un message oté nzamba lobi pendant président boye bah tu déjà perdu de la confiance dans la diaspora. Mais pourquoi bien vous téléméla quand même différentes prophéties naïe? Parce que ça quand même azapé mon sel là. Non, on m'a dit bien aimé le quoi ça là quand ils allaient ko babenga ngoni ko mila kisa. Ça là le quoi tout ça là. On zamba yebisi ka corona aussi là. OK na poto corona yango ebandi sous deuxième vague. Vous comprenez?
Corona bandi nga na sakola deuxième vague à Corona. Est-ce que na salle en publicité na même ah non, et ça na chaîne nga. Mais ce cas là le message est cause à la tête pour na Congo quand même. Corona aussi là, lelo awa maladie wana ezo exister. Bon pour na Congo nga na olobani, pour na Congo. Tala neti message oyo azo pesa pour na Congo. Les frères fait un spectacle, azo le ka basopi mai, abando dina mabela bando nager. Voilà théâtre, voilà spectacle. Donc ça y nande ko bakokana. Voilà donc voilà théâtre. Ya to lobi ke kolinga te ko tesa na force du monde ke yo zali mutu ya Nzambe. Non. Nzambe ye moka ye baka basali na lelo mutu ko boyanga. Prophète za solo te. Effectivement, yo pe bazo boya yo. Oui, bazo boyanga bien sûr, mais ça na bateau bazo ndima. Yo pe zo beta petolo, yo pe boyer, yo pe boyer. Bon, et ça na bateau bazo ndima, et ça na bateau bazo boya. C'est ça la loi. Nako boya ngote, nako kosesa na mokite ke bino nyoso bola ndaka nga, so bato boyinga, et ça choix na mais ce et pas frère non. Il y a l'inga défesté. Comme ça il y a compétition na Congo. Non, il y a des fêtes à l'inga. Donc depuis bien le mal on mouvement na Congo. Donc problème c'est problème. Na Kinshasa. Nani na Kinshasa. Likambo ya joueur oya Mazembe. To yebi makambo sala ma place wana. Donc c'est comme si l'évangéliste attends comme si évangéliste ya ba base. Yesu amoni mukem kiti, il faut luka ndenge nini akosa nini akomata. C'est ça oyo Bible ezoboya. Oyo Bible ezoboya nde ya ngwana. Bien aimé, ate ya batu évangile, ate ya batu vérité, atika dossier wana. Yo muninga no aza musala ata kutonga timutema mabe. Aza musala nzambe, mutu aye alongo dale neya. Papa biso bakosela biso makamu. Nga bakosela nga makamu. Bayebisi ngai naza na kisi. Mais natikala kosimba kisi te. Nga bayebisa nga ke nde naza boye na tekela batu ba photo. Mais natika ko tekela mutu ba photo te. Siko eloko wana na yebi ke eza nango vérité te. Eza nango ya solo te. Makambo ba olo ba pona eza nango ya solo te. Na vani nanga kimia. Mais siko ozomona pas frère? Non. Te eza ya solo azu mutu aye dans les neya. Sans qu'on discerne ko yeba peut-être eza mutu wana aluka peut-être mbongo na ye. Akuta na peut-être dans la rapprocher na ye moko évangéliste. Moi il a pas évangéliste ceux qui oye peut-être oh banya ba bomayo oyo dénoncer ako fulo mukolo wala ko somulata mutuka. Yango peut-être ndeko ako beta mo kopele esi mate ko ayo beta mo eloko mo et puis bon dimi pe évangéliste alobini ki jami na lobi date bon ba pesi yé azala ki na été. Je ne suis pas porte-parole ya Kizamina. Nazo défendre la vérité. Que bien aimé azala sincère avec que date bon ba pesi ala sa passeport abi ya azala na été. Vous savez, et là, on est à Mabé. Et ça, Mabé, il faut traiter ma sont en huis clos. Pour ceux qui ont l'équipe dans les réseaux sociaux, cela veut dire que et là, on a pendant et l'équipe. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Je crois quand même. Le lot quand même. Et comme ça, la Sony, je ne sais pas, il y a quand même occasion de temps que Bongisana n'a pas de prophète. Vous avez quand même temps que Bongisana bon. N'a pas de Marcus, parce que yo pendant mon kaka yo. Bah oui, il pose auto mokila baninga au zikisa mutu tout ça. Bon, au moment où on a nazo loba, cause on a nazo défendre ezali cause moko da biblique est juste. Parce que tant ou batu, bazo soit Jésus, le col est loko moko ya mukie. Bazi Jésus que Jésus il a tiré kana au nom de Jésus moli mabeke. Jésus a cause la spectacle était, Jésus a cause la miracle la makasité or que tout le monde dans l'Ancien Testament prophète union sur ça la spectacle. Batambo le kola mai, bakabola mai. Babetisa moto, mbula ya moto, mbula mabanga, bakitisa misune uta likolo batubalia. Les gens disent que c'est toi qui aurais dû Jésus-Christ. Ils auraient dû répondre d'après Bat. Balobibo par exemple. Chaque jour nous vivons le miracle. Oui. Or, miracle est aussi à la base de mon tuté. Parce que celui qui a Jésus-Christ a droit au miracle. Déjà, il y a certains miracles qui vont dans chaque jour. Au Kati Mandef. Mandef ekoli nenge zokola o ebiteza miracle okati suki ekoli eza miracle ça dure même olali olamuki eza miracle parce que même l'opération nenge zo sala mawana banyo mi bakamyo olala olamuka fait que toye bakangote eza miracle voilà mais les gens disent pourquoi seulement olingi ko telema na miracle la niké au Pélissimoto, neti miracle la migolo, tout ça, la lobby awa, aussi va papier, papa, au sangisi, au Pélissimoto, bimim na Pélimoto, batoazo, le banis na minito, mboka na biso, ezo inda na minembo, dossier minembo, toningito lembango, toningito bosana. Yo, oza makasi na miracle, tout va ba rebelle, otumbata bango, na place tout ça la ba miracle, mso ba mona okeza muki, ozo réduire nzambe. Bon, ngana olobanini. Na yebisi na bakonza mboka moi je suis prêt so ba obenganga to sambela po kimi kota na est
naza prêt nga na boya raté to le na internet pour na débat mon abiso oza prêt bati na naza prêt bati na nga na Minembwe oui naza prêt bati na nga na Minembwe na libérer peuple de Dieu bon likambo etali neti likambo ya moto omoni eloko ya mai balobaki mai na salaki nini montage balobaki bongo te ba bio sali montage et montage eloko couleur olobaki yango te voilà c'est pour cela je suis allé je priais na bengi nzambe oyo le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth o ba malobi ke na kwa ko prononcer te yewana na bi na za posa o sala eloko mususu tous les matins na bandoyo ka maboko na ngezo pela moto moto eza invisible mais bato bana miso molimba omona moto na maboko et puis tant na sala démonstration wana bato bazalaki wana na kati na simi ba papier j'ai concentré et puis na bondeli na combat Jésus-Christ moto wana ebimi. Pourquoi eloko wana ebimi? Miracle ça mais avec une raison ezaki nini pona kotel sabatuke ce ne sont pas des montages, ce ne sont pas la magie. Na yo ki le frère Marquis hein, le frère Marquis, moi je l'appelle je peux dire quoi, un élève dans une école de Jésus-Christ. Il y a des élèves, il y a des élèves, des collègues, des élèves. Na moni pour muta quoi na classe, na première, deuxième, troisième, peut-être dans la sixième, Marquis en a troisième. Soit à mon na comme des aviens, comme finaliste. Donc et lequel Marquis a bien le bon mal. Où est ça magie, où est ça qui ici? Donc il y a besoin de benga yo na pour yo osa la miracle en tout topé so mai la biso. Problème est mais nga na osenga bakatande caméra te. Bakatande caméra te to sala ngo mais nga na oyebisa bino Marquis a ochambo nganje. A lingate mission e kota. A la ngai. A ba te de vieux. Na ba sou vieux, il paraît que ça vieux na ngai. Alors bageno effectivement ça sera même colon parce que na na âge. Alors bageno am ko na âge. Mais na bo spiritualité na médecin libérant c'est un bébé. Na spiritualité oya ya bonganga na yo zo sala wana bondo kito. Pire Jésus-Christ parce que yekuta lobi ba bag na ba bag te. Bien baza ba bag yango. Caméra so ko benanga na chaînette te. Na lata chaînette te ona makolo ezate yango. Makolo nga yango. Na ne loko te. O eloko mona tchaka na poche ezate o ba téléphone, o papier mouchoir et signe. Donc tangu sikoyo nzamba monike te bakosi balobi ke ngana skosi c'est pour cela mususu ya moto et ko salama yango na lobi boye problème na biso ezali papa omoni soki lelo biso basala nzambe soki muto amati likolo nzamba komi ko utiliser baloba kaka na kisi pourquoi baloba na kisi parce que bango ba ko sala ngote siko zuwa wana po ba perdre batute a te photo baby sa réputation na yi ozomona ngabunde na zalaka papa na yoki ya lobi ke père spirituel ne nani. Il y a peut-être un père spirituel, il y a un père spiritualité, il y a un cadre spirituel. Le pasteur John, à un niveau, il y a Petro Congo, c'est un homme de Dieu très puissant. Il y a un cadre spirituel, le pasteur Barout. On a ensemble pendant 2 ans. Et pas pasteur Barout. Pasteur Barout, il a prié pour moi avant le ministère. Il y a une grâce en 2010. Il y a un congé. Et pas de konanga kalawa tant on a vendu dans sali 3 jours na oki mutema na ngezo beta na kota zamba na yebisi de konanga est-ce que zambe zawa ayebisi ngate ezali nde ayaki kopesa ngai mwana pasteur na ye na église wana nde accompagner pour na za mupaya tant comme na yebisi mwana ndeko wana c'est un jeune frère John aza lelo a travailler na SNEL na yebisi te na posa na lala awa to bondela na yo awa yabite problème ezate to ko bonde wana zaki frère pendant que to fukami na oyemba nzembo namona yo Yesue namona yo papa et ça n'a pas même 5 minutes na kweya na yebate so nazala wapi tant na kwei na mona lumière ko sate mutu na kata lumière abenga a telema elongine ezobima ba couleur ebele abenga na 3 fois Ézéchiel c'est pour cela pesa ngai ministère oyo na yo banda ministère après 3 ans siko ta 2010 après 3 ans na bandi ministère na 8 ans kotanga la parole de Dieu na bandi ministère donc je suis un serviteur de Dieu bien préparé donc nenge na zabo na bien préparé pour ceux qui disent que aux affermité donc bango je suis au moins bango ezanini ceux qui nzamba sali te aux affermité mais ceux qui na côté ya ndenge to te ya boy a te aza bien affermi problème c'est que to eba ko valoriser ba don baninga toza na don moko te ya ko za la prophète mais ba pesi prophète nzamba pesi eloko mususu ya spécialité na ye ngapena na prophète ngapena prophète spécialité na nga et puis d'ailleurs na bengisa ye to sala moi campagne mona 2021 na kotikele ye mtana na kibonzamba ko banda et puis tanga na ko banda na ebité peut-être mukolo wana oloba so feza ki soubeneni de problème ça que biso ba sala nzambe to lingani ndete tala ndete loko ayo beta na internet ana ba voice nanga to swana na mutu wana. Mais yo so okomoteka tu photo à Jésus-Christ, photo ya ba ange, ba toi peso mbongo,
yo pour prier mon il faut pas payer ça mbongo babilo yo surtout mais pourquoi au moment où tu as reçu gratuitement et puis Bible le bien vous avez reçu gratuitement donné gratuitement là c'est la vie éternelle il faut pas tout mélanger au moins le batba il langa c'est vérité là c'est la vie éternelle nous avons reçu gratuit c'est la vie éternelle ce qu'on a pendant que noté en France donc on a Airways ou bien Air France bandeko je suis serviteur de Dieu nangina te abana nzambe na France na mbongo te bo memanga pas je suis serviteur de Dieu non je sengeli bana nzambe bana poto batindelanga mbongo une question en avion c'est ça est-ce que ezaka bana poto te voilà une question si quelqu'un a besoin de Jésus-Christ de recevoir Jésus-Christ si quelqu'un est étouffé par des problèmes et qui aille vers yo ne portant rien n'ayant rien parce que na beaucoup ané lokoté voilà au la service au la d'accord ça la service comme preuve il y a maman mokazawa maman mokazawa depuis azakuna na France maman na benga aola la libanda ayi papa ba bimisinga na hôtel na ola la libanda o ba benga ngo ba benga ngoni so ba bisika mo la condition mabeboui abi na ola na yebi penate na koma poto tabi na ola la libanda papa na zata ne lokoté na ata na différent papa ba sala nzamba décevoir nga pona ne lokoté na poso sambela pona nga na yoka pasi na bi maman na peso prière à 5 jours dans 5 jours ba bazon son hôtel wana to bandi prière au deuxième jour maman na obenga nga ato benga kuta fana matémission a na sambela pona ye azawa na zola nanga ana Paris bato beli na bonde la moko marquis a tout tout ay mbongwa ana Bruxelles ana Brésil mobala kenda akepoto obika système poto pozo mukanda il faut obala mutana mukanda bavandi basalika ndeni mo faux mariage moko boy pozo mukanda mobala zu mukanda mobali tanga zu mukanda olie abengisa mwasi na ya tout a mundele wana zemi tanga tout ye zemi ali mama kota zu peleke sabité na luka musala zambe akota a trouvé l'homme de biche Ezekiel tanga koti atali ba commentaire bato ba finga nga bangi yo pe ba voice non eza problème est mais là ce qu'on a lobby boy ce qui voit nanga voice c'était que za la quête muta lobby alors papa et prophète Ezekiel a escrocanga wana eza montage to dans la 21e siècle na posa voix nanga pende yo kana kende na ndenge na finga ki po babi na fingi papa moko boy na pese ba photo e bebisi bana na fingi papa wana na posa ya voix nanga o nga na fingela ye soit papa na porter nga plainte aya na ba preuve po bien ya konga na ba preuve je suis innocent papa nada victime nga muta ko selanga makamba bi que prophète na pesa yo temps a détenir la main lata papa naza innocent bafunda nga ina nani na IPJ toke na avocat nga naza innocent na leli devant OPJ na bi naza innocent papa na lobi ngai na pesa mbongo bozalaka mibale to vandi papa et ça la 2 heures du temps nzamba kita papa na koyi na sabandi olela na koseli prophète Ezekiel makambo yango na lobi ke lelo oyo toza na posa ba montage te ndeko toza na posa ba montage te tolingi makambo ya solo soki musala nzamba azo sala tika ya sala yo za na mpanzino wana dona yo ye pa na donne pourquoi olingi ka ko détruire don muninga po yo zo sala yango te olingi o détruire donne pourquoi c'est ça christianisme na Congo et baby yango moni lelo ba homme politique ba pesa biso sous confiance te à cause de ça Kiziamina prophète au pasteur au évangéliste à bon marché bazo welana Delilesi Koto Dodo Kamba Sony Eboye bazo welana donc mais mission za ma pesi mission yango wana te yango tozoloba royaume de cieux pour kende yango esengeli mutada la baptisé du Saint-Esprit quand est-ce que tu peux ça ba chrétien Saint-Esprit au lieu to le kana ba TV to banda welana yango na lobi ke seule solution ezali faut to kutana na bango moko to kutani na Marquis na Bété Kawa Kwei na pleine émission na vu prophète Moussous na Bété Kawa Kwei na vu apôtre na Bété Kawa Kwei évangéliste na Bété Kawa Kwei est-ce que yo kao oyo ti oloba keno obeti o kao Jésus-Christ ne muta ko sala kati na yo to yo moko kana muta no beta voilà na yeba ke okoma wana apôtre Pierre na kata prison DG aza emprisonné na ba chaîne et puis azaki na Saint-Esprit na kati ne pas loba ke toza sous na temps ya ange te Saint-Esprit kaka pona te que nzambe aza ordonné nzamba salaka apesaka ange esprit nyonso mission na ye Saint-Esprit aza capable ya kolongola apôtre Pierre na prison mais loko les musala na ye te asalaki yango te apôtre Pierre aza na prison Bible zoloba ke ange aye akoti na prison amoni Pierre avandi na Saint-Esprit na kati ange a salué Saint-Esprit wana eza interprétation ange ayebisi Pierre
Téléma, Pierre a télébi ba chaîne ekweyi na makolo. Asimi Pierre na loboko ba dousola mir. Vous comprenez? Ba dousola mir. Wana salami na l'Ancien Testament mais dans le Nouveau Testament, Marquis salobi que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ange a travaillé, tu as besoin d'un été. Il y a place yo bazo coincé yo. Voilà. Balobi boy. En parlant des anges, par exemple, nous avons Paul, tout ça. Bazo loba bien que c'est Jésus-Christ qui délègue. Nous avons mené à Zotina ba ange loup. Voilà. Mais nulle part c'était écrit que non. Paul invoqua les anges et les anges descendent à Kiti, qui ont ça la opération. C'est-à-dire comme les anges sont au service. Voilà. Bazabana misala. Voilà. Jésus, c'est Jésus-Christ qui organise, qui envoie, qui est opéré miracle. Mais bango bazo télémélande parce que yo autant que ça va tout ange déchu. Yo zo ngola que ça va tout ka té belela ange azanani au moment où yo ngo pc valeur que le Jésus-Christ. Na lobi na nuboy avant de répondre DG et sengele bayeba d'abord biso na ba ange toza banani. Ba ange baza créé na belema nini. Eloko wana so pesi marquis sa kokangote. Ba ange baza créé na image ya moto. Est-ce qu'on a besoin de tout bakaka ba ange? Avant de commenter nasko na mingana na banana source pour te comprendre ba ange baza créé na image ya moto. Mais biso toza créé na image de Dieu. Biso batu. Biso na ba ange, biso to na valeur ko ba ange. Pour biso to créé par l'image de Dieu. Tozo représenter toza ba co-héritier au royaume de Jésus-Christ. Ba ange baza na ba classe, pe na ba niveau. Et ça, ba ange oyo ba bota magana biso. Oyo mwana soka botami, ba ange wana ba bota mana ba benga bango ba ange de protection. Bango baza na nani Psaume 34:8. Oyo zolo ba ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Oui, de ceux qui les craignent. Non, tout interprété. Voilà. Ba ange, les anges de l'Éternel campent tout autour de ceux qui les craignent. Voilà. Bazoko baluka tout autour ya ba o bako banga Nzambe. Voilà. Mais si comme mutu a botamina na bangi na Nzambe telo otembala mongo baba kono camper tout autour ndé. Oui, parce que bébé a développé sanctification makas ko leka biso ba adulte. Pour bébé banga Nzambe makas ko leka biso ba adulte. Parce que ba ange wana bango ba protéger ba o ba banga ka Nzambe. Bazana bango, ba vana kana bango. Sikoyo quand est-ce que maintenant tu vas recevoir plusieurs anges? C'est quand maintenant tu vas baptiser du Saint-Esprit. Dans Salamaki, à l'époque de Jésus-Christ, à l'âge de 30 ans. Tant que tu baptisé du Saint-Esprit, tu es sous forme de colombe, c'est à ce moment-là maintenant, il a augmenté son niveau tellement élevé dans la spiritualité. Et tout le monde qui, même temps où Jésus a Moussala, il était tout autour de ses anges. Même temps après tentation, il était tout autour de ses anges. Et puis les anges étaient dans son service. Vous comprenez? Si vous ange, vous voyez que biso to invoka bango na ndenge nini ndenge peut-être bato bazo kanisa ofukami olobi ange yako batelanga ko te. Non, pas là, ce n'est pas ça. Tant nous va convoquer des anges, c'est quoi? Par rapport à ton niveau, parce que celui qui est baptisé du Saint-Esprit, son niveau est plus supérieur par rapport à l'ange de son gardien. Ange gardien naï. Tant nous va convoquer ange gardien, azat serviteur naïo, moi na musala naïo. Oko convoquer aucun côté n'a même mission. À quoi peut okende? Pour salama na kata Bible. Talakutu mutoyo à l'époque bango bazala qui baptisé du Saint-Esprit. Manouach na loba ki angoba ke notanga na Juge chapitre 13. Babanda si je me trompe pas verset 15. Bako mona Manouach appelle ça ordre na ange de l'Éternel, pas l'ange gardien. Ange de l'Éternel ayebisi boy. Na pesio mitindo. Telema wana ko bouger te, ko zonga pété, ngana zo kende ko salela yo offrande. Ange a été ko sala ngo offrande te. Mais salela Yahweh. Ko memelanga te memela Yahweh. Mais nazo exécuter maluba na yo. Manoach akei azu offrande, aya ko kuta ange ka ndenga telemaki. Azelaï. Il a ordonné à un ange de Dieu. Donc il fait que coordonner à un ange né lokwana ezo sonner ma belle et pas battre. Ba to mona ke tozo belle la bango. Non. L'opération des anges, les gens ne refusent pas. Bah, toi, plus la place dont tu veux donner aux anges. Bah, la place, aux anges a besoin, ange. Non, ce n'est pas ça. Où est la place de Jésus-Christ? Il y a un lobby qui va interpréter ma belle.
ngai na lingi te bato babelela ba ange non nazo kolongola bato na ignorance na sepeli sikolo okomozonga siko place aninga yango nalobi ke bato bakomprendre mabe nazopekisi bato babelelaka ba ange nalobi boye napekisi bato te mais nayebisi bango ke boyebake bozalaka nde na bango bozalaka na bango bokoki mpe kopesa bango mpe mitindo so bowana ba saint esprit mingi Jésus ozokopana Jésus Christ aza créateur na biso aza nzambe na biso une fois ka oinvoke ye obeleli ye akokita et puis tant azokita bato fuku tu bayebake tant tobelaka Jésus Christ bakazaka Jésus Christ akita adelegaka papa nzambe bundelanga bitumba oyo nga nazokoka te tinda ba ange na yo ba ange bakita babundelanga Jésus Christ atindaka bango bokende bo répondre mutu wana ozomona soka tali ba ange baza tout autour ya DG baza faible parce que ba ange ba koma faible tant to sala masumu eleki ba komi faible ba ko suko bunda te yango mona ka ba démon musu bakanga ba ange ndengo monaki nan Gabriel bakanga ye et pas roi de Perse tango Daniel azoko kobelela nzambe et nzamba tindaki Michael parce que ba ange bana ba niveau nena tshoko luba nde o mona nzamba ko tinda ba ange ba supérieur par rapport ba o bazar et pas na yo ozomona donc en généralité nazo tel ça le peuple que to ignorer bango te bazana biso mais Jésus-Christ c'est notre Dieu c'est notre créateur quand il y a un problème invoquer Jésus-Christ mais ko ignorer bango eza lokwa nazo fongola batu po moni mutu mususu. Tu es ceux qui sont pour. Est-ce que tu es pour ceux qui prêchent? Oh, le va comment faire dans cette église, bazo enseigner sur l'angéologie. Bon, je suis un peu contre par rapport que l'angéologie et ça ne donne pas les salis. Hein, que tout est abattu, battu dans la classe si ange non, ça ne donne pas les salis. Comment c'est planao parce que on peut s'aligner parce qu'on voit les bateaux, bateau quand ça côté diable trop. Pendant que je ne suis pas diable, je suis chrétien. Jésus-Christ, il travaille avec les anges. Les anges sont dans notre service. C'est ça mon message. Ce qu'on va comprendre, c'est que si on a un problème, il faut que ange Gabriel Yaka. Non! C'est-à-dire, est-ce que le lot tu nous promets quand même que tout au miracle, on va focaliser sur Minembo? Parce que tu l'as dit tout à l'heure. On a focalisé sur Minembo parce que les gens en ont marre. Ils vont payer ça kanda. Mais miracle mais pourquoi Moka ezokende? Est-ce que on va faire la concertation avant monter basangana babunda pe pour na Moka parce que les akaka bolelo au moment où Moka na kimezate. Vous n'allez pas prêcher quand même. Alors vous êtes obligé aussi de vous impliquer dans mambo. Ya na lobby. Soki ba otanga ba moyen babina kanga Kagame na kanga Kagame. Soki batie ba moyen babike na kanga Kagame na kokanga Kagame na yeli bango pena Kagame ti na cité de loya soit kingakati na ye pena na yo tika pena Kagame te Kabila Kagame yeyo Félix Kagame yeyo et sengeli ka bango ba honorer biso bandi mabiso to ba sali na ye ozomona siko eloko batu bandi makate zani ba mona ngo extra kenza ba ko sala te. C'est ça moni lelo batu balo ba Satan donc Satan a comment na base ya ko sala yebo Satan a comment au kamo. Mais on veut quand même tu vas faire la paix avec les autres parce que tout à l'heure on te condamné action tout ça là entre évangéliste Kabundina évangéliste Kiziamina. Voilà. On te condamné tout à l'heure. Tout le monde peut yo pe kaka ozo attaquer kaka ndeko na yo. Alors que écoute ya loba ki yo sa bien aimé na alinga ka yo mingi. Asa na besoin aucune repentance. Il va prier pour na yo, ensemble pour na yo. Bah esprit wana ozo diriger wana éthique. Omoni frère, c'est tellement que il est bébé spirituel. Ayebi nanu makambu, ayebi niveau, azomona niveau ya prophète Ézéchiel eza likolo. Nde yango les obangise akobi bilo. Est-ce qu'il y a bondeli nzambe? Nzambe teze élément moi ici d'aller faux. Yango moi na lobi boy. Soki akosepela. Yo bondeli nzambe ba kiaza na faux. Adresse église na ye. Ngai na koyana église na ye. Hein? Na koyana église na ye, na sait pas que ezala na ba caméra. Mais moi je vous dis, na koya penda na église na ye, na koti na vandi, na yebisi bien aimé ça va, na ye na église na yo, yo za musala nzambe ya solo ndengo uti ko loba na réseaux sociaux. Bon, na ye pa na yo, yo meka nzambe na peut-être na nani akoboya. Yo meka nzambe no na defa bandimi. Ngapela meka nzambe no, yo tchelanga loboko 5 minutes, ngapela tchelo loboko na mutu 5 minutes, mais nga na yebisi yo. Olingi spectacle olingi spectacle nde trop olingi spectacle na kofuleka mupepe ya pamba ya munoko mupepe nangaka ya pamba ya munoko makisa kokwea na sa bani kolobalangi abani kolobalangi parce que toza ba niveau moko te aza vie nanga na musuni mais na molimo toza ba niveau moko te nzamba pesi biso ba dimension mutu na mutu na dimension na ye
nga na ondima ye pe na ndenge na ye pe fa ndima nga pe na ndenge na nga na dimension na nga. Mais tu acceptes de faire la paix quand même parce que ils ont honoré quand même Nzambete comme on a Basali Naye Kosoa na média. C'est mon frère, je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre lui. Ngai naza mutu monso na sali mutu mabe na senga bolimbisi. Mais nga mon problème est que naza na posa que Marquis a respecté grâce à mutu. Pourtant ya bani ko betanga na internet, nga na beta ki était. Yene mutabandanga, a betanga na internet et puis ndé o pousser nga pe na beta yi. Ozomona, ya on tobi que non, so tobi to bongisa. Donc on est comme la loi d'Italien, pour dans pour dans au betinga. Alors que Jésus-Christ a enseigné bino bongote. Bandi mi basa wate. Tama beti gauche. Pour penser à droite. Non non, tanga lobi mabe abe c'est réputation nga. Et nga pe fona le capé. Nako ke na l'état te, nga pe fona le kana nyata e. Donc ton nyata ni biso mbale mais to za bana tata moko Jésus-Christ to ko kabwana te, c'est mon bien-aimé. Moi aussi je l'aime. Na mona banze mune na yoka ngo kutu ala sipi na yoka banze muna e. So ko pa na yoka ngo ye pa lobi alinga ngai na musala nzambe tout. To na problème te mais le problème est que to respecter ne ba don. Ba donne nga na pesi respect na donne ye pa pesa na respect. Yes ko alingité. Ya bien ya ngeze ya fou. Non, ya on a bien que poto suka tembe. Tout ça là que tout coûte ensemble démonstration soit une église soit awa on va miser. Merci beaucoup. Alors je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. On va vous laisser quelques minutes quand même le temps d'orienter Bandeko. Comment est-ce qu'on va occuper Kozoayo programme dans les salles m'appelle nini. Na compte ya pour la église parce que quand même yo peut ozaki awa olongwa o komia wa le susu alors tout ça instabilité on a côté quand même église. Voilà. Naoyebisa na peuple de Dieu que prophète Ézéchiel naza disponible pour na bino bakana bino nyonso nazo yamba yango ozala na mbongo te eza mauvaise information que abondelaka po asenga mbongo non naza disponible naza na bana ebele o bana na mikila poto balandaka même na Congo même na Côte d'Ivoire même na Gabon bazolanda on prie pour eux bazomona loboko ya Nzambe nazo délivrer bato baza na kindoki wana magie wana même na cabal juif nazo délivrer bino bato nyonso oyebi ke oza na kisi nazo délivrer bino ndé na yebisa peuple de que Nzambe apesa nga message na confinement aloba boye tout détruit tout écraser la semence du serpent. Bien aimé, semence du serpent des os à la makamule les os bébés ça va via batou ozo bongate wana poto makambezo simbate oluka banganga oleli mobala ye lelo bobimi na ye lo bobimi na ye après ça boire so alingi mwasi mususu otekaka ba commerce ne kendaka liboso te problème nyonso yo kutana nango kaka oza bloqué nyonso yo simbate. Bien aimé nazo yebiso ke so otali quelque part au monde que puissance du serpent la Bible dit ceci. Dans Mokana Genèse chapitre 3, la Bible dit que Satan est l'animal le plus risé. Parmi les animaux, il y a là. Mais Satan a une mission pour détruire la vie. Si vous avez la Bible, la Bible dit dans Mokana Luc 10-19, Zamba peut dire pouvoir. Il y a la puissance, il y a serpent. Mais si vous avez un récit, on a un long, on a un makambo simba na vie na yo. On a un obalo bota et c'est notre bouc na nguya serpent. Il y a un moni mutinyo so landanga. Nana ba direct on a zo sala. Bato ba libanda mboka na bonde la pona bino à partir ya page ezali prophète Ézéchiel voyant officiel. Ezali Facebook prophète Ézéchiel voyant officiel. Peut-être pourquoi voyant? Que notanga na 1 Samuel chapitre 9 verset 9. Ba prophète à l'époque ba no benga ba voyant. Donc c'est ça le mot voyant. Donc prophète Ézéchiel voyant officiel. Tozo bonde la chaque jour à partir ya 22h. Donc soit on a poso benganga numéro na ngezali 00243 81 61 96 772 00243 81 61 96 772. Nazo bana koyamba batu à partir 22h na ba prière nyos pour la prophétie pour la délivrance à partir 22h ti 4h ya tongo. Donc nazo yamba ka batu bato benga merci bandeko à Paris merci bandeko ya Londres bozo benga belé tozo sambela penza pour na bino. Na insister bolukanga na page ya Facebook prophète Ézéchiel voyant officiel. On s'abonne à la page, on la prière en direct. Nazo sakola en direct en ligne par page Facebook. Vraiment, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, akopambola yo, yo mutoko ta ligne nabiso. Merci beaucoup. Merci beaucoup prophète Ézéchiel. Je crois que tu as pratiquement
Nasuka, pour tout contact, le numéro de prophète Ézéchiel est affiché au bas de vos petits écrans. Au cas contraire, si peut-être vous avez du mal à voir, plus 243 81 61 96 772 plus 243 81 96 61 96 772. Voilà, alors retrouvez prophète Ézéchiel. Merci beaucoup, c'est parti que nous mettons un point final. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Gédéon là, qui est à la prise de vue. À la réalisation, vous avez Jordan Panzou, merci à Success Bar, nos partenaires, merci à Christophe, merci à Ave, merci à Kevin, DJ Igor également, et clin d'œil spécial à William Batende, petit frère. Alors merci, on se retrouve prochainement, portez-vous bien, bye bye, à la prochaine, au revoir.